Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Oh, Likambu, Sama, Nakoki Angotin, les Abakouk meilleurs fans du monde, confirmé, bloqué Kadena. Etikali bongo, ezalaka déjà bongo, mais etikali sous bongo. Les Abakouk sont de meilleurs fans du monde. O basali, barrea tellement likolo ke, poko kananango, n'ébité. Quelle boule mag a confirmé Babakouk meilleurs fans du monde. Fallait écouter quand même na RTNC. Et Salema T. Et Salema, omoni atana ba musicien ya mokili. Ata nzambe. Na bata théâtre, na bata ba filme. Eloko Babakouk basali po na sila. Et Salema T. Eza première etika lipe bongo. Po muto ya kolongo leloko, il faut basala kanyota $160,000. T. 151 000 pour $1,000 on a les collègues au là. Donc Babakouk baza ba meilleur fan du monde. Ata boza ba fan na ndenge nini botika la kokana Babakouk te. Nde pasi na oyo ke la bino yango wana. Biso événement na biso c'est le kaki. Eleki déjà. Toi kutu lelo. Toi mardi. Mais ti lelo. Ils ont continué ka kolobama. Na ba TikTok, na ba panel, ça continue. Et ça les maté. Pour ça les mains sous, il faut que tout le monde ait un bar à l'objet, il faut relever des défis, ça défi. Tant on va préparer événement na bango mais ba titre ba o tiaka ya sila. Si la meilleure non. Si la meilleure non. Nati la non vidéo ngwa. Bolanda ngona non. Ouais, quelle boule magouane, il faut qu'un commentaire. En tout cas, ça aux Abakouk, parce que ça fait toujours du bien d'appartenir à cette grande famille. Abakouk, nous sommes une grande famille, nous sommes le meilleur fan du monde. Parce que là, c'était le monde entier. Qui est cette actrice-là où elle a connu le monde entier? Oh, qui est fan d'un monde entier, bah c'est démerdé. Naloba qui en haute. Mbali bosso. Mutu akufi te, aobela te, mais bato basaleli ye cotisation, bapesi cadeau. Et puis abali pete, po neza cadeau alibala te. Cadeau de la carrière. Cadeau pour sa carrière, pour sa bravure, pour son courage. La manière dont elle nous donne la joie, cette dame-là. C'est cadeau. To placer barrière likolo na ba musicien mususu kutu wakomi kotuna si la c'est qui niveau ni azanango et salema te ata na ba musicien salema te et salema te et salema te ate salema te nde place onga na omona vraiment ki baza penda na problème yango na motema ezo boka motema ki fianfita na moto na landi reportage na lobi oyo musuni oyo suka na reportage oyo babakisi su nini susu oyo babakisi susu nini lisusu oyo mama sila qui es-tu bato nyonso ezala banguna ezala bafane baoprofite na nsima na yo succès nauti koloba ngo ake baopropare événement na bango me nkombo ya sila na monoko baotika te mpo so batie nkombo ya sila te baozwa view te bazwa view te faut batia kombo asila po mwa view ezala siko po bakourona ngo bien batia ngo sila uka mais peu importe kombo bopesa ezaka mutu nyonso bakomprendre kaka oyo eza sila sila ya sobriquet sila ya kobamba kombo eza kaka ye bomata bokita biso kutu otia bino su na baminiature te me bino bosala na représentation ya soso T'as vu le reportage, Anna? Les Abakouk, qui sommes-nous? Tout là, ça va tout pongite mikolo. Bah, on l'a la pongite. Nga na oka, parce que ce événement des échecs.
Nena Sakamina. Nena Sakamina. Pour boui ezate. Non, on a la chaîne Mokazo Belango. Na attaché des presse depuis ma banda. En tout cas, moi, ça, Ali, ça m'a ça, Ali, babé, pardon. Oh, engagé, par exemple, to fout, t'as rien mal, bela, ma kamutu, muzuzu. Normalement, na minute, attaché des presse, il fallait battre le l'événement. Mais normalement, on a une chaîne moko. Azutia kaka azutia mupepe na moi le roi a changé attaché de près pour le modèle chaîne les autres là mupepe ka mupepe ils ont tia kaka mupepe c'est comme ma benango que asko hein audience nous a vraiment makasti et mon boy PC moi PC mais so pepe c'est fois tia kombo si là ndi passe no mona ngwana donc na kombo na moko anga ye ako zo ba view te fois tia kombo si là. Sila, qui es-tu? Le meilleur fan du monde. Donc, bon, Matabo Kitabo a deuxième position. La première place se réserve aux Abakouk. Et ça, les matés, Tikalapeko, ça, les matés, Kana Bisoka, c'est du premier et la dernière. Donc, au succès, on te met, pour bon, la barre, oh, Eza les lotés. Eza les lotés. Et à les lotés. Si la yembarate, à ça, la musique était. Et c'est très rarement si la bois qui monte. Il soit autre grâce on a même savoir à biso. Mais talent si la za connaît son talent. Alors avant de faire nos vidéos on a quel bon mag. Non on pena beta moi c'était na ba parents. Ba parents bon négliger ba temps là banaté. Pour que ça bango force. Parce que éviter bat nyoso abonga na bango te ki ba kendo sala ba ba ministre. Bato nyonso te batanga bakende baklase ya milai nzala moto mosusu nzambe asi atangisi na libumu ntango abotama une femme ou un homme complet il faut kotika bana bomoni neti biso na Congo tonéglige batalent trop ezaka bale esalaka boye te oh danse esalaka boye te mais Jenny abongi lelo na vie na ye na danse abongi lelo na vie na ye na danse ebongi si Jenny ayebana na danse sans danse anga ayebana te baparent bo néglige batala mwana tomoni mwana desinaka lelo nani o kasana naza kadima kumune kadima na bosani junior en tout cas na ba susté ma desinaka tableau mo boye ya Beni, je crois. Tableau en était comme plus de $20,000. Je pense qu'il y a un de ça là qui a yé banamba mon peu na carrière na e makas. Azo pe ba marché mususu pe azala connu international. Bozo mon bon néglige talenté. Si la lelo bat ba otangela biso atanga ouais wana alifashiki. Oh, ya kenda ifasiki te. Ya sala beauté. Mais oh, Isaac c'est plus que l'école. C'est les dons de Dieu. Moi, on préfère Moutazana. Donc, tout le monde a un pasteur. Oh, pasteur, on a la théologie, mais sur l'animateur, on a la pongi dans l'église, na habité. Modèle, on a la pongi. Mais bon, tout ça, tant la théologie, il a donc à ça, Saint-Esprit, quand on a atteint ça, il y a ma camo yoté à bas. Tout le monde qui n'a pas été année sous il faut mon qui foi no baxami dose. Au moins que vino vraiment c'est mati dose moi muke foi no mati makas. Bat le quoi ba si la wana. Ba ça bat moko bazana na don de Dieu. Un enfant béni de Dieu venu né pour briller. Et pas pour briller toute seule. Parce qu'elle brille avec ces gens qui sont autour d'elle. Et là, ça a plaisir et pas si les wana. A brillaka, na bato baza tout autour na ye. Moutounyo, talaka banguna. Ba diverser, ba olia na kombo diverser. Est-ce que zalaka? Donc yo oliaka, potanga kombo moutoumsusu. C'est comme ça que d'autres personnes sont créées. Donc on a soufflé mouké. Natia Bino reportage, on a quel boule mag. On a laissé l'histoire dans le monde théâtral.
on a écrit une histoire. C'est une page que nous avons ouverte. Qui va s'ajouter dans la liste? Qui va le faire? Non seulement Kawana, Strumex, c'est ici là aussi a ouvert. Namoni, grâce Luzolo, à ça lui suivait les guides. Hein? Je pense que dans le dernier épisode, il y a filmé. Oh, tellement qu'il y a sali ango kitoko, alingale lango mbongo. Donc si là on crée une innovation monboé, c'est pour une génération bazolanda balandango. Nan un exemple on a Strumex wana pour na mona ki grâce Luzolo tiang bat balanda on a Strumex parce qu'ils a payant. Donc génération grâce Luzolo yi balandi lokolo ya mama na po si la mama grâce Luzolo. Mama grâce Luzolo alandi lokolo bopesa batu nini na futur na carrière na bino bosali batu bolanda bino lokolo de vos vivants ou de vos morts. Eza pasi si la aza batu babota ba génération et c'est spasaka. Alors tant mutu wana aza na génération na biso, il faut qu'on profite au maximum, qu'on faire profiter yépe au maximum. Lelo de na komo comprendre que so ozangi bitumba na vie nozaka ya lelo ye mutu malamu, c'est que tu n'as rien en toi. Même quand ça semble que zola c'est que oza nelo koze lo côté mutu aza nelo katni fois bundisama. Parce que étoile assis là, ba bundisi yango na ba façon nyuso na molili na musuni. Et bundisami na ba façon nyuso sans exception. Mais au final, moi la moi so alongi kaka. Donc so moni mutu bakumisa ke kaka, yi bakumisa ke kaka, ye bakumisa ke kaka. Yazalaka moi malamu. Yaye baka ko fana batu, yaye baka ko kibe batu, yaye baka. Il faut bien regarder cette personne là. Aza et l'autre côté, elle est tellement vide en elle. Ban et l'autre bobundisa te na kati. Mais la personne qui est remplie, qui veut faire profiter d'autres personnes de sa grâce, parce que quoi bah si là, vous allez combattre parce que diable olingate batu suba la béni na mutona ko bundisa. Pour mutona ka koma na amona bolamu te. Mais si la pas à moi c'est ma bonne deli. Nana nga loba te yango silango abeba na ka na bato yazala ka musanto yazala ka boy yazala ka mabe botala sila nasa kibino sélection tiozwa confiance so bolanda émission na nga la fois passée te bolanda émission na nga la fois passée bozwa ba détail ebele na makambo sila s'il est beaucoup plus spirituel que physique. Mambo belé comme là si les arabes beaucoup plus spirituel que physique. Na physique il y a qu'à se faire comprendre après plusieurs temps passés. Mais tant on a moment où makambo isolé kana izalaka et mon dans le quoi si landa za mabe. Mais bis batoto yebi nous qui avons vécu aussi des combats. Vous voyez que tout le monde est contre toi. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Tout le monde est contre moi. Des fois, tu te dis, c'est un peu, peut-être c'est moi la mauvaise, hein? Alors que ce qui est en toi, des obundi sabata mabiba longwa tout autour na yo, parce que bako détruit, bako étouffer, oh izakati na yo. Tiko bango no swana o babundi sa sila, nana ngwaza au top lelo. Bakota bikumbi. Yona ningoye manzembo banda koti kikumbi ye me mutu za tout autour asila na mito bayana ya lule ngana eba ya lule kala naka muke je crois ba deuxième primaire ma ya lule a joué dana ba ma chako na taf me mombe ma chako grand cho na muke tout ça vraiment ba mike mais lelo ya lule a pembe na sila a régner. Bah tu combien de groupes sinar qui dodo. Mais ya na ye wana hasard. Donc si la souk no muto a comprendre le sens à ma kamunga na le ba comprendre place naza. Donc a toujours single.
pour encourager toujours bateau. Tala, so mono bundisa mingi c'est quoi ne loko. Pour négliger tout te eza kati no te la bino makama quel boule magwana. No te ango pona sina lobi naza tellement ne singo makasi. Je suis tellement dans la joie. Et c'est eza makasi. Et c'est quoi avantage na eza que to se plan na makambo aussi là ça c'est comme si c'était nous. On force rien de cet amour là, ça vient automatiquement. Ça vient automatiquement. Batuso abundisa asila lelo baza wapi. Lelo baza wapi. Baza na ba chaîne. Baza nango. Et ana batu ebele bareni aka so ba sa film na SB. Chez ba longo na SB. Kimia na kimia. Parce que il faut ôter ma place aux lumière ezali po ba mona yo. Lokola sila opela azawana. Bato boza tout autour na ba opela. Parce que ba mona ba ona musika ba mona place lumière ezali ba mona ke o songolo o pakala. Ba ko mona. Mais quand tu es na place où eza mulili ba mona te, so na muto azui torche cheka à côté ne moko. Les gens vont voir seulement cette personne, ne vont pas voir tous les gens qui sont autour naye. Parce qu'il y a zo shine, te azui ka cheka pembe na moko ka emonde ba mona ai. So mon mutazan égoïsme kat ne alingi batunsu ba batanga ba kombo na monte batanga ka kombo ka ya ye kaka maman il faut voir que cette personne là n'a pas de lumière en elle mutona zana mulili kati na ye ne loko pesa bino tout tourner te si la abwaka abiso si la tala abiso elle est là si la oka plaisir tala bato ba strak ebele ya bato mosusu nga nayebi mutu mosusu boye azwaka elo mo ya ngambu bo atie na chaîne strak sikoyo mutu nga yebaki batanga mwana bayeba ete ke ye alobela nde bango abengi bakole ti ekomeli ye ekolo makambo kuna alongoli me biso kombe tozwaka badanse na biso ya mama na biso tozwaka nga na kokota chaîne na sile na zwi na nga liloko na tie na ozwa strak te. Et puis si la bateau peut kutu kutu balobela yete bata ba voisin o ba utiliser kombone po bazwa mbongo bazwa bilo ne ba tchara bazwa pe ba stracte so lelo si la beba ndako tu ba strac boza ba strac et pour moi na ke mutu ayebi o yazali peu importe bo utiliser œuvre na ye azane kunate akipane te po yebi ke atabino bozui elongola grâce eza kati na ye te po ekoma bino elongola te grâce na ye kotikala kaka grâce na ye kaka oyo ya ye ekotikala kaka ya ye ozala kaka ya ye kaka libela na libela des fois il faut comprendre avec qui on vit eza te ke ofai na camarade moko boye alingaka na ye yo talinga yo bakunda yo neti mama mwindu mama ténèbre mama mwindu oyo asala nyonso bakunda ntango ake poto toka liboso ntango yaya na amemi ye poto asali nyonso bakunda mpenza asila yango bien akufa bakabwa na baanse me lelo baanse yango bazalaka na sila eza pasi il faut vouloir rester avec des personnes qui veulent vous voir shine bino mpe bongenga mpe lokola ye en tout cas soza na camarade apresaka o te ayeba akokumisa o te soki oza te mama kima ye parce que yo na ngambu na ye yo ko yele ba marché mais ya oyelo marché te muninga ya zala nango ka te ya muke moni so ngeba ke muninga na kabaka ya muke fu bokabolaka yo za na muke bokaboli ye pa na muke ba apesi yo so landi histoire asila mutu nyonso na okango e pa mama paquet o bakoma koloba lelo bafai na bakiti baofinga sila na émission mo ya karabi ke sila so okepa na ope soka eloko ate ya muke ozonga nango tu rentreras avec une ate ya muke miso moni mutu azaka naza nango te na eza te nayebi te nakanini te ye azala nango ka te ata ya muke boye ata nguba na loboko bopartage bo azaka nango te yebaki akopesa marché te
après ça yo marché te allez vous abonner sur Info Sud officiel on les a chaîne à grand frère nanga bo s'abonner pe na Mega Studio na Mega Africa Studio bo s'abonner kuna bo uzwa na Info Sud officiel na Mega Africa Studio boko zwa ba information na politique pour na bato ba komela ngao ni la show mboki za na guerre bino bo lebe la politique te pour que vous avez information na Info Sud obeti Info Sud officiel ou s'abonner kuna vous avez information obeti Mega Africa Studio okozwa pe ba information o s'abonner kuna ba information politique eza kuna ba débat pe ezalaka kuna parce que ça ba chaîne moko eza sika kuna ba lebe la ka politique ça ba chaîne naza parmi bato bazo coacher ngo pona ekoma munene ngai na lobaki yango ngai ne la chou eza na ba chaîne combien oyo nga na coacher na pesi eleki nga na ba abonné lelo et puis ces gens-là continuent à m'appeler je suis toujours là pour aider les gens pour ceux qui osé eloko mo ebime na motema na osala ki on te po ba pesi le coup movi mobimba oza na stress ndeni tu oza na stress mo boy oza ka il faut le coup mo ezongela ka yo le coup mo ezongela nzambe s'il n'a jamais demandé à ce qu'on la loue elle ne l'a jamais demandé s'il a ça simple humble afandi na tableau na abwaki nga abwaki mamu abwaki mama ese abwaki mama Sandrine à sa reconnaissance. Combien de fois que moi qui ça songolo, elle n'est pas là. Elle ne fera pas des choses parce que vous avez dit. Elle va suivre son cœur. Si la genre abattu abiki, enfin na moyibi, enfin na ndoki. Moyibi ndoki, oki zengi, bon nous wazaka important. Moi n'impoli, moi na kimi, moi na respect, mo bola to riche. Bango no so bazab important. Aye biango. Il dégage une telle sagesse que on comprend des sagesses au nzamba pesa moi soanati. Pas toi condamné, pourquoi toi tu donnes ta chaîne à n'importe qui peut écrire mais si il donne pas batona ba oye bandeni objectif à SB et ça peut école de formation. Les écoles de formation le temps ba michou ba comme ba film ba best ba nani le bisi là comme koko abana ko tala ba œuvre ya formé à travers bateau yazo formé wana. Comment tu veux être leader mais tu veux pas que bateau ba se tourne non ba apprendre ba à l'indépendant. Non. Il y en a CP na Vincent Aïcha au Coco. J'ai des personnes là autour d'elle là qui veulent la voir avancer. Aminata son père qui prend son temps à composer une chanson. Non, on a yembe la si la machi, mais à celle parce que tel lelo des abakouk de SB et d'une zembo ya Minata et immortalisé en belle tikali. Peut-être que quand elle avait fait ça, elle n'avait pas imaginé que baro immortaliser nzemboana. Bolamu ebenda bolamu ma chère famille. Botika moteur mabe. Botika moteur mabe. Si la oyo so lingozo makambu yana bato mususu lingozo makambu foza na bango ka bien a pe sota olobate mais on nzamba tie katne ekokule ko déborder na lobby trop tellement que j'étais dans la jeu fallait na dégager aux en katia on na zana zime zana pema na ko na vraiment te ce qu'on a quitté ce qu'on a zongi ni la NG officiel ba matoko panya ni analyse toko papola toko palo na analyse boye na tonga na après-midi boye na 12h juste na 1 minute na zone pendant la chou bo partager ba lien na po tellement na fande mingi chaîne ça vraiment na audience à ma case bo partager ba lien pour na zone le top na la famille ndé bongo alors bolanda quel boule mag ngape na olanda na bino après na conclure na je pense que tout ce que je voulais dire na lobby non le ba sou mingi te bon bah pe mabe molada c'est fête, c'est quand ça s'est fait, bon Nimelangaï. Mon bandit la célébration, il y a 5 ans d'anniversaire. Il y a chaîne SB, ouais, ça dit bon chaîne mon naine, il y a artiste comédienne, Sila Bisalou, Oyo Mokil Mobimba, bah c'est pas la Kanango,
grâce à ma production ezalaka kuna ya kosamba te. Lelo tozali koloba boye ba meilleur fan au monde, les Abakouk. Oyo bazali bango ba fan ya artiste comédienne Sila Bisalu, David Beckham la génération na bango. Balobi mama tokotika boyete, tokosala yo me bange na surprise. Les Abakouk bazali bango ba meilleur fan du monde. Ba utaki partout, dans les États-Unis, dans le Canada, dans la France, dans la Norvège, mokil mobimba bayaki awa pour organiser fête il y a 5 ans d'anniversaire pour nous sepelisa leader Nzambe pe mama ya artiste comédien nyo sur Sambate ah wezalaki opesi mbombo aboyi ba invité na bazalaki ya ndenge na ndenge ya kosambate ba artiste comédien ba journaliste ba tu ya ndenge na ndenge oyo balaki ko participer na 5 ans d'anniversaire ya chaîne SB ya mama meilleur artiste comédienne Sila Bisalu ba kisalaka David Beckham po nyo sa sala. Parmi les invités, tout le monde qui m'a dit c'est Joshua, le président le plus frais, le président, il y a pas fan de Nyosha Mama Silla. Peut tout le monde qui va membre il y a bureau. Maman Karine Moutou, maman sociale, peut maman Juline Daya. Oyo, bazala qui présent. Bon tout n'a nini. Invité Nimisa qui sala basala qui surprise et pas maman Silla. Et Zali Bongo, artiste comédien Jérémy, toujours dans l'idéologie, il y a Machari. Artiste à côté à côté Kiu, champagne de Mélama qui a le rôle à la bouteille à maille. Et là qui c'est les Abakouk. Et Longo, na leader na bango, maman Silla, Bazali, Batu ya Mbongo, Kotoyo, les Alakate. Maman ya artiste comédienne Nyoso, artiste comédienne. Sila Bisalu, Azwaki maman na cheke, na kafumba kata na Mbongo, oye ni kolo bake, Kotoyo, bonheur ezalaka, nyonso ezalaka, yoka communication na ye. Soirée lelo ezali organisé par ngate, ezali bandeko na nga, bafan na nga, onga na benga bango les Abakouk, bango nde bazwaki initiative, ya kosepelisa ngai, o babenga MAMS, on a 5 ans à SB, babaki MAMS kanga maboko, bango moko ba organiser nyonso tozomona na o ba uti pa ebele, ba Canada, ba États-Unis, ba Londres, na ba o bazala Kinshasa ne ba stade organisation, nga na comme invité ko ba honorer ngai. Avec Dieu, tozo baisser ma beau côté, tozo continuer toujours pour travailler malgré ma sponsor bazate et avec ma propre forme d'habitation, tozo dunda la bonne en salle à plaisir na ba fan d'habitation. Ba fan na ba ebi ke mam salo ba minté, la surprise kaka. Il y a bien pour toza on a pour la bango. C'est bon bazate mon boulot. Donc koluka ko sepelisa bango et ça facilité. Donc toza wana toujours multiplier kaka vision écola tout à la surprise nous autre mais là-bas on a l'an 2025 déjà surprise à Liboso na côté na Strumex place de banota la ba court métrage na ba long métrage na bango en français na biso ya nzembo ezali koningisa mokili mobimba na babwato kokota nzembo kaka ya Sila Bisalu eske na kosi tete yoke lokoyo artiste comédienne Sila Bisalu azwaki trophée oyo kisike aza meilleur artiste comédienne non seulement na Congo mais en Afrique francophone mobimba. Tala moka nyonso ezalaka na ba leader nango na domaine nyonso. Na Congo tozali koloba boye nzambe ya artiste comédienne mama Yesu pe mobateli na bango nyonso tala yeyo artiste comédienne Sila Bisalu ya robo ezali te ye na bango différence artiste boy bazuwa bila bilamba c'est fête, c'est quand ça s'est fait, bon Nimelangaï. Mon bandit la célébration, il y a 5 ans d'anniversaire. Il y a chaîne SB, ouais, ça dit mon chaîne, mon naine, il y a artiste comédienne, Sila Bisalu, Oyo Mokil Mobimba, bah c'est pas la Kanango, grâce à ma production, il y a la Kakuna ko Sambate. Les nôtres, allez qu'on le baboe, bah meilleur fan au monde, les Abakouk, Oyo Bazali Bango fan, il y a artiste comédienne, Sila Bisalu, David Beckham la génération à Bango. Balobi mama tokoti ko boyete toko sala yo me bange na surprise les Abakouk bazali ba meilleur fan du monde ba utaki partout dans les États-Unis dans le Canada dans la France dans la Norvège mokil mobimba ba yaki awa pour organiser
fête il y a 5 ans d'anniversaire pour le kosepelisa leader Nzambe pe mama ya artiste comédien nyonso ya kosamba te awa ezalaki opesi mbombo ya boyi bainvite na bazalaki ya ndenge na ndenge ya kosamba te baartiste comédien bajournaliste batu ya ndenge na ndenge oyo balaki koparticipe na 5 ans ya anniversaire ya chaîne SB ya mama meilleur artiste comédienne Sila Bisalu bakisalaka David Beckham po nyonso azosala ezosimba na kaka parmi bainvité tomonaki bango monsieur Joshua le président le plus frère ezali bango président ya bafane nyonso ya mama Sila mpe tomonaki bamembre ya bureau mama Karine Mutu mama social mpe mama Julie Ndaya oyo bazalaki présent botunanga nini invité ningisaki sala basalaki surprise mpe mama Sila ezali bongo artiste comédien Jérémy toujours na idéologie ya machari artiste akotaka ta koti kiu champagne emelamaki alokola babute ya mai elekisi ke les abakouk elongo na leader na bango mama Sila bazali batu ya mbongo koto yo kolela ezalaka te mama ya baartiste comédienne nyonso artiste comédienne Sila Bisalu azwaki mama na sheke na kafumba kata na mbongo oyo elingi koloba ke koto yo bonheur ezalaka nyonso ezalaka yoka communication na ye soka lelo ezali organisé par nga te ezali bandeko na nga bafani na nga oyo nga nabenga bango les abaku bango nde bazwaki initiative ya kosepelisa ngai oyo babenga mams mpo na 5 ans ya SB babaki mams kanga maboko bango moko baorganize nyonso te ozomona na oyo bauti bipai ebele bacanada baétats-unis balondres na bango baza ya kinsasa nde basalaki organisation nga na ye comme invité mpo bahonore ngai avec Dieu tozobese maboko te tozocontinue toujours kotravaille malgré basponsor baza te avec bapropre fort na biso tozobundana mpona kosala plaisir na bafani na biso bafani na nga bayebi ke mamsa alobaalobaka mingi te basurprise kaka ya bien po toza wana mpona bango so bango baza te mobulu donc koluka kosepelisa bango eza facile te donc toza wana tozomultiplier kaka vision ekola totala basurprise nyonso oyo tokomemela bango na l'an 2025 déjà surprise ya liboso nakoti na Strumex place nde bandotala bacourt métrage na balong métrage na bango en français na biso ye ya nzembo ezali koningisa mokili mobimba na babwato kokota nzembo kaka ya Sila Bisalu eske nakosi tete yoke lokoyo bokanisi esili tete mpe na suka nango artiste comédienne Sila Bisalu azwaki trophée oyo elekisi ke aza meilleur artiste comédienne non seulement na Congo mais na Afrique francophone mobimba tena mboka nyonso ezalaka na balider nango na domaine nyonso na Congo tozali koloba boye nzambe ya baartiste comédienne mama Yesu mpe mobateli na bango nyonso tala yeyo artiste comédienne Sila Bisalu ya robo ezali te ye na bango différence artiste aboye bazwiwa Bila bilamba. Kama nalalaka na kaisa masubo baby. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.